wapi nzambe yango azosala alaki ezwa kisi non kanga motema akosala nzambe akosaka te akosala mpe opesa ofele opesa ni litanga makila opesa ni mutu opesa na mama na yo non mais combien basomba moto ya pamba moto osilisi bato na famille mpo na moto mais nzambe azopesa motuka ya pamba ani kokende mpe nani toke on dirait et tozotambola na nzela bon on dirait namoni mpe bato baoyeba te ke o yesu eza kote toke nazwi mpe invitation ala biso tobandi kokende tokomi mpe na sala mbala moko moto yango mpe aye alati bien alati mpenza kitoko akoti bato nyonso batelemi bagumi mitu silence de mort ata ozalaki koloba ozoloba lisu te bagumi mitu na bango ye sikoyo asali signe na maboko bato batongoli mitu na butu yo okanisa kaka moto ata ndenge alati est-ce que okondimaka moto wana asali super tala nde bakotisa bino baimage ke aza na maseke aza na mokila wana eza bamaske alataka mais asa omoni ndeni abite mobali kitoko alati mpenza kitoko awa ye aza mopanzi na ngao atie loboko na ye kaboye siko ere atie loboko boye motu na nga ezosuka na loboko na ye donc banakala position loboko na ye kaboye boneyebi te bato bazalaki kocomprendre oye bato baocomprendre te nga mpe nayebi te yaya est-ce que eloko eza lokuta na kotanga koma église te mpo na la mosu bato mosu baete grandeur bato mosu basimba touche nga nayeba pase ngalasi te saza moto monene aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. C'est avec plaisir que nous vous saluons au nom de notre roi Jésus-Christ de Nazareth, la princesse. Toujours à mon poste, maman Tiffany. Vraiment, j'ai réel plaisir de vous servir en ces jours par l'amour de Jésus-Christ. Je vous annonce aussi que nous sommes ici avec mes invités sur ces plateaux déjà. Là, je vois l'apôtre Michael, maman Déborah, à travers cette émission. Témoignage, Bisika Batman Loboko Nzambe. Aussi expérimenter les choses avec Dieu. Alors, Bayaka Beta expérience na les Nazaréens. Alors, laissez-moi vous dire que tout dans la deuxième partie, il y a deuxième témoignage. Il y a maman Déborah. Donc, première de Gisela qui a 52e épisode. Est-ce qu'on a deuxième module dans deuxième partie? Alors, juste après ces cantiques, je vais dire bonjour à mes invités. Alain Kiakala derrière la caméra, Yves Bolofa derrière la caméra, Jérôme Mokoa, L'Ange profite aussi directement, je profite pour dédier ces cantiques à Papa Guy, Labala, Maman Lauriane, Maman Louise, pourquoi pas ma sœur chérie Nekab. God bless. Régie à vous. Allez, Katela, Yambalo ya taba pascal bakokata.
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Bamusu baye na bilamba, bamusu baye na bataba, bamusu baye na basoso, bamusu baye na mbongo, basu pesa, basu engana tika kilo pango na tika na teteka, na peso mbongo, engana salaki boye, tika na peso mutuka na ngai, na yoki na sekwi, do bakomo pesa. Yesu alobi omoni nde ozwi biloko. Teya évangile, moto nyonso ateya évangile azala mobola te. Moto nyonso ateya évangile akozanga mai akomela te. Moto nyonso azoteya évangile na kati ya vérité akozanga elamba te. Tala évangile ndenge bote. Mais évangile bokomi moto akufi aza na misuni te, aza na nini te, azoyoka te, yo sikoyo okeke avant nasambela yo seko apesa mbo. Apesa ozwa wapi? Teya ye nano liloba nzambe Yesu azoko insiste mama de boy loko loba yango kende loba bato wana bazwaki vi bazwa kotala nga na bamfelo bazotindela nga biloko ya biomoni omoni ngobongi évangile na nga eza bapauvre te bao bakosa binoke Yesu aza pauvre asala lan nga nasala lan te me nasala étape par étape bato nde baocomprendre nga Jésus te kende koyebisa bango na mokili nasala lente mais nasala étape par étape nayebi ke mama Deborah makambo so nayebisa yo avant nano ozwi brisement te nano otiki kanda te olingi okoma lolendo yango na réserve yango na temps oyo namoni ke okoli ovandisi liloba nzambe mais bato bazolinga patience te mpo na nini yebisa na mokili baza na patience yebisa bango boye bakabolaki 5 pains na 2 poissons bato bazalaka ebele batie bato barange ya ba100 ya ba50 batie bato na matiti ya mobeso bavanda mais ezalaki lipa na nguba te mpo basilisa nombre ya bato wana mais presque moto nyonso aliaki moto nyonso mpe atondaki c'est-à-dire ceux qui nalobi que pour ceux qui croient ils seront bénis ici sur terre ils auront la vie éternelle nzambe akosa te bien aimé nzambe akosa te nzambe arévele nga mama de bwana opeso voiture moko pembe ezaki lelo te na 1997 mais tala temps ekokokisa omoni makambo ya nzambe alingaka osupporte okanga motema nzambe alingaka te bamii baokezwa bakisi mpo na nini bakokokanga mitema te omona wapi nzambe yango azosala alaki ezwa kisi non kanga motema akosala nzambe akosaka te akosala mpe opesa ofele opesa ni litanga makila opesa ni motu opesanga mama na yo non mais combien basomba moto ya pamba o moto osilisi bato na famille mpo na moto mais nzambe azopesa motuka ya pamba opesi motu te donc tosambela nzambe aza capable te apesa biso mapango nga aloba na ozwa lopango nakozwa yango omata okita pesa nzambe akosala nga nayeba mpe couleur oyo nzambe atalisanga soki ozwi motuka nakopesa o lopango ntango ndenge forme kotonga na couleur oyo nzambe atalisanga natia na lopango nanga natia na ndako nanga
donc ça me wana kosaka te azale même kota la agité bon ne bato ba tala ba age oh nazokuma mukolo via on osandeni bon ma beza wapi soki lelo pambolami net nga lelo soki nde nazwi mutuka nanga ata na kufi lelo bana nga so batika lo tamo na mutuka wana ma beza wa soki otongi ndako ngo bana bakoti ma beza wa donc to bongo la mitema vraiment bandeko nanga na supplier bino nazo supplier bino puisque makamonza batalisinga atanga moko ezolekela to bimi na ba prisonnier après plutôt na bato baza ko kauka o bakufa nzaba lobi moni bato baza ko kufa bakauka baza pika na mokili wana eza bato mosusu ayebi net ayeba ata Jésus te akufa penza libela azotambola me aza ko kufa moto abongo te ya ye yambisa ye Yesu olio pedre ta ko sekaye po asa na elamba te o pedre ta ko sekaye po akonda te ya elilo banzala peut-être akonda wana eza souci peut-être akonda wana azangi elamba te ya ye soki oteye akozwa vie un jour okoma pe mutu teya to teyana mama wenze teya moninga aza pembeni yo travailler teya baningo baza na biro après eto bimi wana toye nzamba ye koyebisanga awa tozokende na omema yo bisika bandoki bakota ba réunion na ba tozokende na yo mais na réunion o aliboso nga na okota te na otikala libanda nazo mema yo toke tobandi kokende pe na yo toke on dirait et tozotambola na nzela bon on dirait namoni mpe bato bayeba te ke o Yesu mais biso totambola na ye tokutana bato moko baye na bainvitation o bozwa invitation te toza na réunion na place te oya kolanda réunion natali ye ye alobi zwa invitation eza kote tokende nazwi mpe invitation ale biso tobandi kokende tokomi mpe na sala et tokomi na sala ya bato azwaka invitation te moto azwaka invitation ezanga ya koti te nga na koti e na koti bapresente nga mpe kiti na vandi landa makambo na mona na réunion wana orke vision na mona yango kala na église na biso na intérieur na pesa pe explication na yango mais awa nzaba ye kotalisanga liso a renouveler yango e tokoti na réunion wana moni sorte ya bato na bato nga na yebi o bakota bato baza vivant bakoti ebele na kati mpe na bapaster nga na yebi soki mpe paster o azalaka na réunion wana aza wana ayebi ke likama azoloba wana eza so ebele bato salle plein nga mpe bapesi nga kiti na vandi nga batiaki nga na ranger premier ranger oyo eza pembeni ya porte oyo baobima libanda na vandi mpe tala barange ekenda donc tozozela siko mokonzi aya oyo azomema réunion wana mbala moko moto yango mpe aye alati bien alati mpenza kitoko akoti bato nyonso batelemi bagumi mitu silence de mort ata ozalaki koloba ozoloba lisu te bagumi mitu na bango ye sikoyo asali signe na maboko bato batongoli mitu ere motu wana akoti avandi mpe liboso wana abanda réunion te mais abandi kaka koloba ke esolo ya motu abi ayoki solo ya motu est-ce que bato nyonso bopesi bainvitation bazaka bato na biso oyo bozwi bango bandimi abi me solo nazoyoka eza solo na biso te siko moto yango mbala moko abandi kotambola na barange azotalaka azotala nga mpe navandi na otala naokanisa mutu nga mpe na otala ye atambola na barange atamboli esila azongi liboso alobi eza na corps étranger awa na kati na biso corps moko étranger aza na kati na biso bato bazotala bon corps yango étranger eza nani nga mpe na se ya motema na bike bo mpo na ye me toza bato ebelebela na bato mosusu namona ya libanda awa mbala moko namoni abandi na range mosusu kuna ndeko
omona ata de boloba moto aza motema makasi aza na kindoki alingi kotika kindoki te aza na magie alingi kotika magie te eza pacte basinya donc erake na ranger mosu wana alobi loba au nom du Satan Lucifer moto pe atelemi au nom du Satan Lucifer moto ami balé au nom du Satan Lucifer moto ami sato ranger sili bakoti na ranger katikati bango nyonso tu balobi au nom du Satan Lucifer ah nde place na bani ko banga na bi au monde na Satan sikonga na loba au nom du Satan Lucifer ndeni nzambe vraiment bon awa personne na lobi te ba bo mangati ah makamo esili te batianga na prison na Satan awa lisusu Yesu akosinga to ye na yatika libanda olia salata na ngao vraiment nzambe na sandeni nolo bakana sia motema motema ebeta motema so beta pensa makasi ah singa na sana kati ya ba lion côté ameminga mbala mo ba komi na ranger na biso babani na arrive wana non di Satan Lucifer bato pe balobi baye kokoma epananga au nom du Satan Lucifer natali nanonye balobi au nom de Satan Lucifer nabi au nom de Jésus Satan akui nzoka ne moto wana zaka Lucifer alobi lisu au nom du Satan Lucifer nabi au nom de Jésus-Christ akui alobi au nom atelemi au nom du Satan Lucifer nga alobi au nom de Jésus-Christ de Nazareth mbala moko baliba kanga ngale na dusuli na bimi ba bengana nga ba bengani nga te bakuti ngate na eko koma place Yesu azalaka bakimi Yesu abi omoni osomoni erbo so sambela te erbo so sambela te baso bimisa bino ko mema bino ba réunion na butu yo kansaka ke mutu atande ngalati est-ce que kondi make mutu wana za Lucifer talande ba kotsa bino ba image ke azana maseke azana mukila wana za ba masque alata mais asa omoni ndeni abite mobali kitoko alati penza kitoko abi omoni yango omoni batu bakenda kuna yepsi bango ke na zanzambe ale bandimi pe menzo kande Lucifer bazo ko adorer bobondela makasi kolala pongi te sans kobondela okolala pongi bamemi o feti moko bamemi o réunion bamemi o mboka moko bonzo ande ozo ke mission à Lucifer bamemi o côté moko boy bobondela nzambe tala omoni makamo so salam ngano tel so makamo po ke yebsa na mokili po batu bazana distraction makasi omona kama to ale akoyi na mbeto obondeli te ba ozo esprit na yo bakye na yo. Après, abi toke na ebso réunion mususu o asuka toke e toke tokomi na mboka on dirait réunion wezaki na kati ya mai na moni mai ya munene ndiko océan na moni libanga ya munene na kati ya mai wana na mbala moko tokomi na mai wana na nzela e toke bapesi biso liso ba invitation biso toke ayebsinga que cette fois-ci na kokota na kotiko mokote nde to komi pe na porte to talsi ba invitation na biso ba yambi biso ba présenter biso place to vandi banda to za ko vanda wana ya zo loboko na ye ngana zaki awa ya za mopanzi na ngao atie loboko na ekabo siko era tie loboko boye mutuna nga ezo suka na loboko na ya ye donc banaka la position le bon negabo bon éviter batu bazaki ko comprendre mais batu ba comprendre te ngapi na éviter to vanity mon konzi aye kokota akoti lisusu tena capter ah on dirait mototo monaki kuna era koti se mbala liboso era koti ayoka solo a moto membala oya mibale era koti loboko ezaboy c'est que bazipinga solo ebima lisute nde akoti abandi réunion batu nyonso bakotaka réunion wana bayebi réunion oyo o bokotaki na 2007 makamonza mayebisa bino ngana sala wana na réunion wana réunion ni ezaki réunion banduki
Ye moto anga bimi liboso abandi. Abandi, chers collègues, chers démons de coutumes, démons de tribus, démons d'idoles, démons de totems, chers sorciers, les principautés géants, les principautés démons en l'air, démons en espace, chers démons de sirènes, sirènes des mers, sirènes des eaux, sirènes des toilettes. Gapé na vandi. Na solanda. Nabi ah. O lisoto zonge kai pa mutu wana. Habito ye réunion oyo. Réunion oyo to ye. Eza poto ye bisabino makamwe linge ya. Bomoni ngai oyo bozomona. O lelo ba pesinga koma Satan. Nazalaka Satan te nazalaka ange likolo. Ngai nazalaka ange likolo na nzambe e nazozwa plan nyonso azokoma nga nazalaka. Mais na yebisi bino ke makambo bazoloba ke enlèvement elingi ya eza mosika te. Eza lokuta te eza solo enlèvement elingi ya. Puisque ba signe nyonso enlèvement emonani clair. Si qu'on a supplié bino. Nazo supplié bino. Bo sala makasi bo lala te. Bo meka ko lala te. Puisque bo pesa ba chrétien tante. Enlèvement wana. Bo kipe batu nyonso baza ba chrétien te. Mais à partir de là bo ba no kipe ka ba chrétien. Bo tia bango mbamba. Enlèvement wana eza église épouse. O ba bengi ba chrétien ba suba zo kende. Siko bo serré bango. Boko serré bango na nini? Bino ba démon bo sopa maladie, bo sopa ba sorta maladie. Bino ba démon o ba pesa nzala, bo tia nzala. Surtout bino ba démon y a incompréhension. Bo kende ko tia incompréhension na kati ya mabota. Papa na maman ko tia incompréhension. Papa na bana na maman bo ko tia incompréhension. Incompréhension ko ta partout. Bino bosala musala wana makasi. Puisque koya ya Yesu na bango eza pembeni. Eza lukuta tenga na yebi histoire wana bien. Nga lelo no dévoiler vérité na nga nyonso no yebisa bino. Na bombela bino me awa no loba. Bo serre ba pasteur mingi, bo pesa pasteur lokoso ya mbongo. Ba pasteur nyonso baza posa ka ya mbongo. Bo pesa ba pasteur molimo ye kobo makasi. Bo makiye bana basi ba koma kitoko. Ba ke séduire ba pasteur. Bino ba jeune fille. Bo lata ba jipa mi kuse, ba ropa mi kuse, bo ke séduire ba pasteur. Ceux qui vont que ma maman nyonso ba femme chrétienne, ceux qui a joué zemi, bo séduire, bo kotelaye kanda, bo kotelaye makama mabe, po babota bana o bazana bonzambe te. Ceux qui vont tiki bango libre, bana bota bana bazo bota makana bu santo. Wana kana biso ezokufwa. Bota la bana groupe de prière et botama kana biso ekomika na balance. Bon kota na église, bon distraire bango na louange, babina kamingi, mais ba yoka prédication te. Na era prédication pesa bango pongi balala. Pesa so ba yoki prédication ba bongo la miteno. Balobi bino botambola partout, kotsa batu lokoso ya mbongo, surtout ba chrétien. Botel sabango ke évangile bate yango pamba te fo mbongo. Erazo loba loboko moko Yesu atieka boyi ngana se ya mutu nola. Loboko papier bimi Yesu okoma. Azokoma loboko moko. Loboko musuka bo. Alobi. Bope
bopesa bango tenter, bopesa bango espacité, bo rendre bana na bango ben pidik, bo rendre soko bengani pasteur ozuyete landa moi na pasteur, landa moi c'est à pasteur. Surtout bolanda mama ba mama mingi, parce que bato bazana message attend de la fin za ba mama. Nzambe na bango alobi na temps suka zo fongola ba mama mingi pe ba jeune pe bini bo ba no séduire ba mama bo pesa bango posa mabala bo pesa bango posa mbongo bo pesa bango posa ya kobota abi nikamona bengeli bino réunion yango to sala ki réunion wana na 2000 ans bino bo échoué oyo na sali lisusu na yebisa bino Yesu alingaya. So botie tembe bozika moto bino moko mais orke moto tozika biso moko te il faut na bato nzambe pe bazika. Est-ce que boyoki babeti maboko nga epesinga pasi basilisi alobi bovana moto na place na ye tozomela mwa kopo moko a jus yango eza nini makila na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que ça, on a eu galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon kio, dans un agence Moroboé, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons dans yo pesa au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il n'a yébi singaï, mais n'a limité, n'a l'ingina mona qui mon ambeso, polikamboye, n'a monde n'a les salamate. Maman, yébi sangaï. Bah, petit bon kuna, biso to récupérer blanc au lia awa. Il y a solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Et ton meka, moi parti à Mossoul. Mossoul na wani moto. Makila wana bakila bato. O babomi pour la réunion. De balamoko Yesu asalinga si. Balamoko na telemi pe tobimi. So ba mona biso te. Nga yebi te. Nde tobimi. E tobima pe loboko ne atieka bo. Seke nga na zao. Nde tobimi tokei balamoko tobandi kokende. Yesu ayebsinga. Oyoki.
na memi yo po yo ka secret Satan za nango bino bola la bapongi na tango ya prédication bozo linga ka louange mingi me prédication te ok louange bosala wana yebisa na mokili louange ezabile nanga er bozo louer bozo lesanga mais soki prédication ezabile na bino louange ezabile na bino te bile na bino za mateya o babengi prédication bolenga na nzela banzembo bino bokolia na nzela liloba mais so boza na liloba nzambe te boza nzala bokokonda pe bokufi boyoka mateya mingi pe bokota na distraction te plan Satan oyebi nde azwi papier yango o akomaki wana alobi lia papier oyo na koti yango monongo abitafuna yango mela na tafuni yango na meli na lobi pa nini na le yango abi po bosa na makambo te ata ndenge nini kobosa na kango te koti deja nde ayebisi nga tokei nde tokei eto bandi kokende alobi anozongisa yo turo oza na temps mingi te temps na yo eza mokuse so na tiki yo boye baketi yo na morgue temps eza mokuse moto ya makila amonani ayebisi nga bo nzoka nde kote ope bazwi paster wana ona alobaki atianga makila paster wana pe amonani sikoyo nde toye alobi na nga nazolongolo teni on a changé au teni nabi kako changer ba teni kako changer ba teni abi au mon niveau ozokoma il faut ka teni soki teni o te o kokate nde azwi na moni mbala moko jupe moko ebimi mais jupe on kola li bende ya pembe sans tache abi lata na lati blouse moko pe ali bende na lati malamu na moni sapato ngo pe ni bende abi lata na moni sikoyo apesinga azwi machette moko pembe akotinga bo donc aye na gant koti maboko na koti li bende do biloko nyusi kama bende mabende sikoyo abi meka kotamu en tout cas na meka na okokate nabi biloko yango kilo boye sikono banotambola ndenge ni ezopese nga nokoka te omoi ya liboso na lata abi omoni niveau oyo nazolata yo eza niveau ya monene siko mpe ifo ka bilamba oyo nde aye kotunanga yo oyebi Jeanne d'Arc nabi totanga ye na classe iti babi eza moto moko babona guerre so na France oyo wapi ye nde alonga guerre wana abi bon alata mabende o ndenge ni azala mpe mwasi lokola yo ti lata yango oyebi moto babengaki Debora oyo bapesi yo ndoi nabi na mokana Jésus abi alonga ndenge ni yo mpe lata mabende oyo salaka effort omesana nango nameki kotambola ezosimba te nabi sikono banotambolaka malembe boye abi otambolaka malembe tikende kende omesana nango tina mbala moko nabi sava nalataka ke nalataka ye alobi nazozongisana mais otikali na phase moko nde na mbala moko alobi na nga kende bima kende na ke nekolamuka mpe natali bazokotisa nga makila nde ekamwisinga nayoki bato bakrie alamuki afongoli miso wana eza témoignage o nzambe atalisanga na babi kende okendeni donc on dirait naza quelque part alobi na nga kende na yo nga mpe nasali net na okende nazotambola mabende na ngao mbala moko namoni on dirait nalamuki era alobi kende na natambola nalamuki namimoni naza na mbeto hôpital nabandi kotala namoni baotianga makila bakotinga deja makila bazotianga nde navandi nini abi makambo namoni ezolekela nga
epesi nga pasi na bandi kolela nde baminga babi te kolela te nzamba obikisa yo na bite na biki déjà au témoignage au salamana 2007 bon siko mama ah parti moko toleki ye nzambe parti moko na lati mabende wana esili bolimisanga pardon naye komona batalisinga pays Congo batalisinga pays nanga babi oyebi dessin eza pays ya banani nabi o pays na biso te o Congo abi omoni o Congo abi abi tala o kantie o soki eza troisième fois no pesa o message kende bino na Congo boza ndeni boza bien nabi biso toza bien wapi banzala biloko pasi kozwa elamba pasi biloko nyonso ka pasi abi kende yebisa na bakongole bo yesu alobi omoni Congo wana nzamba azo travail azo salela ngo lokola Israël de l'esprit nga tuni Israël isu de l'esprit ndeni abi omoni Israël de la chair eza oyo boyoka Yerusalem makambo na salaki na kati Israël na ko réviser yango awe pa na bino soki boza na posa comme nous avons travaillé en lokola Israël de l'esprit na pambola ki Israël wana soki botosi makambo na zo lobela bino na pambola pays Congo ngabi makamango eza nini o biso totosa te tosambela makasi abina se na yebisa yo makambo wana meti lelo ozoloba yango penza te abi kende koyebisa na Congo yebisa autorité banana président de la République te moto asuka loba boyi ba Congolais bazala ini nzambe azana posa ya unité wana 1 2 ba konzi azana unité na peuple pe azana unité na bakonzi wana deuxième partie on zamalumi 3 ba soldat bazana bolingo ya peuple na ba la police bango nyonso bazana bolingo ya peuple pe abatosa ba soldat 3 batika christianisme ezala libre na kati ya Congo po nzambe alinga sala makambo na ye soki bo respecter biloko wana boko pambolama boko koma bien bo respecter makambo wana boza bo moko unité peuple batosa bakonzi pe baza na bolingo ya peuple bakonzi baza na mawa ya peuple bakonzi bakotisa social na kati ya peuple bokomona ndenge Congo ekozala abi biloko nazoyebisa yo comme na lobi déjà ke nakosala ngo ekoma Israël de l'esprit bokomona Congo ndenge na pambolaki Israël ndenge pe na bénir Congo bokomona batu bakouta côté na côté nde atuninga oyebi lisu vision na talisa yo na 2000 ans ngabi otalisanga ba vision ebele nazokanga te nde alobi tala likolo natali likolo nde namoni d'étoiles ezowuta tous les 4 coins du monde oyo ewuti na nord étoile mosusu ewuti na sud étoile mosusu ewuti na est étoile mosusu na west nyonso ezoya na mbala moko ezoya rapide ekomi na centre etelemi étoile amateli moninga étoile amateli moninga étoile amateli moninga eforme étoile ya monene ngabi vision otalisanga kala
na 2000 ans je pense na 1999 na yeba explication na ngote abitala soki botosi onga na lobi bokomona bato bakoya kote na kote po batonga Congo ezanga nzambe na lobi efu makambo wana esalama avant enlèvement mais soki bozotosa te bakonzi baotosa peuple te peuple baotosa bakonzi te basoldat bazomona bapeuple lokola banyama peuple azomona soldat lokola zoba christianisme eza te unité eza te makambo wana ekokokisama te mais so bolingi ekokisama mama de boaloba yango bokomona ndenge mikili mosusu ezoya kotonga Congo oyo bokokamwa mais yebisa peuple congolais bachanger mentalité bozana bolingo na kati na bino bolingana na kati na bino botosa bakonzi batosa bino bozana unité nga na travailler na kati unité nga na travailler na division te abi oyoki nga na bina yoki nde ayebisi nga kende na ye kokende nde na lamuki na lamuki na kuti bato ebele en tout cas bato bayaka mingi na Idiofa po baya kosambela nga presque baeglise ebele nzamba pambola bato Idiofa baeglise bayaki ebele bazoleka tout de rôle même bato ya catholique bayaki babrandamis bayaki donc bapesi communiqué boleka hôpital bazaki ka kobondela et puis nini nzamba asalaki eza na groupe moko ya bandimi ya louange ya Kinshasa Pasteur Ngalas ok ya Pasteur Ngalas louange mosusu eza ni Idiofa bapaster ya louange babengi bapaster nyonso baeglise nyonso bandeka na hôpital bakosambela nga nakufi nde bapaster ya louange babi pourquoi mwasi akufa mbalamba jamais est-ce que eza esprit ya nzambe est-ce que eza esprit ya nzambe ka ye akufa bato mosusu bakokufa te olie baya hôpital bake na zamba mabondeli kande bato baya prière matinale bakangi église nyonso babi tozoke kota mabondeli totuna nzambe alobela biso wana bango mo bayaka otémoigner na bimi na hôpital bakei na zamba babandi prier nzambe etalisa biso position ya mama wana est-ce que aza ya nzambe yango naboya ate so olobi okota prière mpo nanga na bato batiaka tembe kota mpe prière bapaster ya Idiofa na province ya Bandundu ya église ya Papa Ngalas mpo napesi mbote bakenda jeune bake bondela bakoti prière na zamba babandi prière nzambe lobela biso mama wana na hôpital soki aza démon akufa libela soki aza nzambe loba bapapa wana etikala histoire kamwa mwana moke azaka na maboko ya mama mwana 2 ans na maboko ya mama na ye mwana wana atelemi bokanga minoko na bino na kombo na Yesu bobondela mpo na mama wana aza na lola ngai nzambe na memi ye lola botika montela prière wana bobondela bapaster bangi mwana moke akomo prêcher nga mpe na oyeba te siko basali mpe ka prière aseke nzambe asa volonté na baye mokolo na ye kobima na hôpital nasali 2 jours na ndako so 3 jours nazaki na kati ya ndako ya grand frère noki mwasi ya grand frère aye ayebisi nga ke mama eza na bapaya ya libanda nga mpe na bimi namoni bato yango kome naza mopaya na Idiofa nayebi kuna te namoni bato balati baverse na 2 mama mosusu wana mpe na mwana yango na maboko mbala moko nayambi bango bapesi bango bakiti deja nayambi nga na bano kanisa obie baye kotala nga mpo na obele ezaka basorte bapaster bazwa kotala nga mbala moko namoni paster alinga fukama po asenga pardon nabi papa akofukama te loba likama oza nango basambeli ayebisi nga mama toye kosenga bolimisi mokolo kufi na hôpital biso église ya Pasteur Ngalas
tokena prière na Nzambe po to prier pour na yo toto na Nzambe oza ya Nzambe odi oza na démon mais tala mwana prophétiser yo mama oza ya Nzambe yango mama Tiffany parti na silisi pona bato bazotia tembe en tout cas bobondela Nzambe pe banejo fa babondela Nzambe. Est-ce que l'église au Tanga église à Mnene? Oui. Et c'est l'église à Mnene. L'église à Pastenga, c'est l'église à Oui. Mnene. Ah oui. So il va bénir va tailler faire la louange, je m'en confirme. Ce qui pasteur Azaka na 2007. Ce qui azati lelo ba bengi ya ko confirmer. Église à Pastenga là. Ya ngala sine idiofa. La louange. La louange à confirmer. Ah. Ya. Est-ce que eloko ça le kutana kotanga comment église? Depuis la lame, tu vas être grandeur, tu vas simba toucher. Ah, ngana yeba passer ngala cité ça ça mutu munene. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Mokanaka, lelo tokomo mono Kajafati.
mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo lelo oabuze biso masuwa ya Noa bato balingi Congo bakota na kati pour mon papa délige comme bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokondi oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani Mwambi William Tindwa Kapanda mwelamani Jacques Kangodia Kongo Mwambi Wanzambi mwelamani ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza basi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi mwenamani Mwambi François Mutombo voici l'homme mwenamani. Mpona bokonzi Kongo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Namani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako mokonzima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete